au salon on a famille et dingwe na ko bomayo mususu muna kati basa c'est église mais église wana ezana makamoko elikaka se ngana yebi yango bomayo ngana kolimbisa te ngasa idingwe na kokene justice ya moite na kokota na justice ya butu pona mokila tozana de justice ya moi na justice ya butu au salon on a famille et dingwe na ko bomayo kango bien que ba faux pasteur ba maebele nzambe pesi ekanda akomi ko bimisa ba passer na lokuta na misa population alors bino faut voyer bango que pourquoi comme ça salama tout ça pour ba pasteur wana te tout ça pour bango te bango ndi bato bebisi ba bibisi mboko yo komi lelo na nzala motambongo basambaka na yete Franco alaki moto munene na mboko bakanga sala ki prison héritier à côté de prison t'as jour mon côté de prison Kofi à ça qui mbeba à côté de prison et pourquoi comme ça que moi va passer Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mbote balandi ya Vision TV matonde mingi na kolanda émission na bino tango koki ya solo tango ekoki tango kolanda ba sango na bino bomisana vraiment kolanda pe lisusu koyeba ba évolution ya mboka nde mwana mboka Chanel Ntsumbu nde alobaki lelo alobi lelo tokolala te lelo tokobouger te nde yango omoni ke nalobaki makabo oyo ya mboka na biso ko suka kapa na biso moko te poni ko suka kapa na biso moko bapanzisa lolenge bino botindela biso lolenge pe biso to yelaka kaka ndenge bolobaki lelo to yambela bino yedi moto na ngenge kaka lolenge pe omoni ke lelo to zali awa epa ya yedi moto na ngenge po botindaki ngai bolobaki ke boya wa bosala mosala bomona yedi parce que bomona ikala to tuna yedi ba question yango mon pe lelo pe to yambi pe lisusu lelo lisusu to yeti epa ya yedi bokoyoka yedi lolenga koloba bokoyoka yedi lolenga ko répondre na mituna na biso alors bolanda yena bokebi nyoso tumbo te yedi mbote mon journaliste ndegani santé na zapi bande kona biso to pe bana mboka wana balobito tuna yo évolution ya vie eza koleka ndenge nini libote za ndenge nini to pe ba faire zo marché ndenge libote la ngeza madame na dane sengo makasi pona bara moi c'est moza très sage yeso ngana nzira ndenge koki yoki lolenge yedi albi parce que femme sage bâtit sa maison yango na vraiment oyo maman na biso vraiment za vraiment ko sala vraiment kati na yedi yedi bana mboka batindi bisoto tuna yo parce que bamoni lelo yedi azalaki vraiment moto munene to pe aza vraiment moto munene na kati ya mboka na biso parce que uta bolenge na bisoto pe uta bomwana na biso to yebaka yedi po ngamona moto liboso na ki vraiment fanatique na yo tant on a qui vraiment yedi vraiment so bunda vraiment yo bibisika na zaki on mona ata wa taki bilo olia na dona na tika vraiment na banaki vraiment ko ya vraiment na landi vraiment na landa vraiment ka kacho na yeba vraiment em so bona ko landa yo na kupela nga pamba mona skoyo na zo landa yo na zo yeba kaka kete mutu na biso yo wana mutamboka na biso mais na grande surprise to mona lelo balobi ki yedi atika na ikachi bana mboka bazana posa ba yeba iloko nini sala po yedi atika kachi atika kachi te nazo bunda ka kachi mais na kuma professionnel tana bunda mingi wana na ka amateur mais je connais kuma professionnel soko beinga ina mboka mopaya na simizana ye na bundi na simizana zungi déjà so amateur te pona bunda ka ba komba ya mike na kuma bunda ba kama makasi ya binene merci mais bana mboka na pe kaka susu balobi eloko tindi bango batuna ke soki ndeti otika kati pona ni parce que mingi bakoma omona na ba théâtre bayebi te soki ndeti okoma na yo artiste to ndeni non pona théâtre elika ngo kamwa te parce que na bet na sala boxe judo karaté na sala ba discipline nyonso arunali ngana komatina suka yo sala boxe sala judo sala karaté mais toujours mona lelo mona mboka kaka moko kaka ya kata pays na biso oyo awuti ko bunda aza boxeur awuti ko bunda na pays étranger nde aye lisusu awa lisusu abundi pe azui nini babenga ngo
nini ceinture pe na ceinture wana azwi apresente yango epai ya nani na biso président na biso Fachi pe Fachi pa simbaki yango esalaki biso kama lokumu moko me bana mboka bamituni question comment faut-il que ye di azalaki déjà aza professionnel pe azaki mutu moko ya makasi lisusu makasi ya koleka lisusu ya mingi ya mboka na biso mais lelo ye asalaki eloko wana te ye asali yango donc impression nona ekozala nini. En tout cas, na sepeli mingi na ndenge boxeur na sali abundi bosa président ya mboka aju pe sentir apesi mais na yeba kate ba konja mboka so ba bangaka edimwe na likambo nini na yebite balinga même ko approcher ngai te même kutu ko sponsoriser ba combat na ngai balinga kate alors ngamo na sala makasi pour que na kutana ba konja mboka na bana ko kutana bana kala na koma mikanda na kopesa mikanda ke ne ko papier nguba inazuluka sikonga imo na media naza kosenga papa président ayamba ngai tosolola nayebise baposa na ngai mpunga za mwana mboka ya solo bakonza mboka na biso bino moko bozali koyoka parce que ye di pe aza ko partenir parmi bana mboka pour ntango bolobaka bavote bino ye pa votaka ntango bolobaka contribuer pour misala ya mboka po bamatsangenga ya mboka ye pe azalaki parmi bato wana ye di lelo tozomona na kati ya mboka na biso politique toyebi pe ke no politique vraiment na mboka na biso ezo résister lelo tokoma komona yo beaucoup plus okomi olongo na makambo bord c'est toujours mona so komi so adapter les choses politiques toyebi te to lobanini okomi homme politicien to ozaka ka toujours na titre auto yebeli. En tout cas maman na roba yango bien na mboka na biso politicien zate biso tout ça ndenge moko oui na mboka na biso politicien zate potano biloko ematitalo bapoliticien oyo banindiki biloko fo ezonga na boye bazolo biloko moko te bakena parler du peuple so babika qui sont pour babeti mabisa papa qui sont contre babeti mabisa papa oyo somona bapoliticien na biso badepute oyo tovotaki basali grève pour la population basala la grève te bango babika nini nazala fait de mwana ja mbongo na na poche mais mbongo ni point mais mbalo oyo bongo ya suke et dingwe tout ça la élection bo voter ngai toko voter mutu moko te oyoki toko voter mutu moko te parce que toujours souffrir nam to kana mteke ba politicien na biso ba sali grève parce que li pas et matitalo ça qui a ça combien ya madesu et matitalo mais pour révolter na parler du peuple ba ko la grève te parce que bato saka grève so monike baza malamu te le cabinet te voter bino pour la famille na bino bozaka ce ko famille monte ko voter bino ngai dimwe na ko telema ni comment na peuple congolais to ko voter moto moko te ya solo papa na biso eti mais toyebi ke mokilo eza ya nzambe toyebi ke pe mawo nzambe mutapesaka est-ce que yo po sambelaka ngana sambelaka na kotaka na chambre ngai moko na sambeli ngonga na ngai kokina bimidi banda na sali makambo na ngai mais toyebi ke ye di aza vraiment mutabakisi makasi et après le toyoka ke ye di pe sambelaka yango moni bana mboka to pe population bazali kolanda yo wana balobi ye di asambelaka na église nini né à catholique grandi à néo-apostolique bino moko bana mboka boyoki yango kene né à catholique grandi apostolique sikoyo bana mboka wana kaka baza na posa bayeba lelo tozomona bapaster bele to pe basala nzambe bele na kati ya Congo démocratique na kati ya République ya Congo démocratique du Congo bazo sala babuso ba moko boye to pe bazo exposer dignité na bango et pas ba païen oyo wana bango bateyaka wana bayoka ke musala nzambe moko boye wana ndinga za wana azolaksaka mutakala na e pas ya ba oyo ba yebi kutata nzambe te yo likambo na kokomona ngona ndenge nini to pe koki kolobela ngona ndenge nini nzambe alobaki yango bien ke ba faux pasteur ba mayebele nzambe pesi ekanda akomi kobimisa ba pasteur lokuta na misa population alors bino faut voyer bango ke pourquoi comme ça salama tout ça pour ba pasteur wana te
tout ça pour bango te bango ndi bato babebisi mboko oyo ekomi lelo na nzala mboka ekomi na bakuluna mboka ekomi na nini eyali bango et nakosenga na président de la république na gouverneur de la ville toboma baeglise nyonso ya mike yango moto ezobota makambo nyonso to oyo eyotia potopoto na kata mboka totika baeglise ya minene baeglise to ya mike tolongola yango merci. Bongo ndenge tozomona na justice na biso ya lelo tandis que ailleurs justice na bango ezalaka na bosembo to po ezala pe na honnête soki neti na toyebi même si ailleurs même si yo président même si yo ministre même si yo ata député osalaka mwa mbeba moko boye sort na yo ezali to pe lifutu no ezali mais beaucoup plus biso na kati ya mboka na biso toyokaka lutte contre la corruption mais tozomona corruption ezokontinua kaka lelo mosala nzambe to pe mutu moko akoko kosala mabe moko eza ya grave bokoyoka ke no procès na ye bazojuge yango mais po bakata na bosembo bazokata na bosembo te yo koko osenga nini na gouvernement wana to pe na leta wana biso toza bapauvre tozanga mbongo fo bamaltraite biso oyebi baloba yango bien ke moto ya mbongo basambaka na ye te biso tozanga pauvre tosamba na moto ya mbongo ndenge nini eza pasi mingi mpona biso mais nzambe oyo tokumisaka aza mpe kolala te aza kosunga biso nzambe ye moko ayebi nini akosala mpona biso soki asolo mpenza justice eza na mboka oyo tokozwa résultat soki mpe justice eza te tokozwa mpe kaka résultat. Franco alaki moto monene na mboka oyo bakangaki asalaki prison. Héritier akotaki prison ta jour moko akotaki prison. Kofi asalaki mbeba akotaki prison. Et pourquoi comme ça comme va pasteur tout ba doki mboka comme baluba mboka comme baluba batnu sur tout oyo ba osala ba bêtise na baluba Mukongo azate mungala azate muswahili azate kaka baluba oh non tuza kosenga na leta ata na likambo biso ba pauvre to ali bato to kaka po ba maltraiter biso likambo te maltraiter biso mais mokano ya nzambe ekoya sima. Papa na biso edi soki lelo yo keke mutu moko boye asali yo makambo bauti osala fille wana Eliane mutu moko boye asali yango pa ya mwana na yo ya mwasi to pe mutu moko boye asali yango epa ya koko na yo réaction na yo kokozala nini? Nakoboma yo ngana kolimbisa te ngasa idingo nakokende justice ya moi te nakokota na justice ya butu pona mokili toza na de justice ya moi na justice ya butu osala na famille ya edingwe nakoboma yo oyoki okona obundela nga bakomba ekoki wana mais tozomona mpe kaka na bapasteur oyo bazosala babuzo bana peut-être bazozwa bapouvoir wana parce que toyebi ke bino moko nde bono boforme bopesa bango bakisi peut-être badelela bango esengi bongo oui mais bango bandimaka kisi ngai edingwe nandimaka na kisi mais pourquoi pasteur bandimaka teke bana kisi pasteur bandimaka teke basimba kisi mpona nini mais ngai edingwe nandimaka ke oui nga za chef ya bakisi yibanga mbongo kasi koyibanga kisi te bango mpe bandima yango na nzambe amoni epesi ekanda abandi kotia bango na mpwasa po tobana koyeba bango. Merci. Mutu na lisusu ezali lisusu oyo bana mboka batindinga na tuna yo to pe population wana etindinga na tuna yo elobi boye elobi boye sikoyo na bayinoso bazali kolanda yo tokena kota ba homme politicien est-ce que ça pe na bato oyo pesa kisi même la tangi moto motanga ondima te abake edingba kosi mutu suna mokile même homme politicien bango soba na kisi oyoki mais yangai nde eyebana parce que bamonaka yango bien na kati ya télévision bamonaka miracle edingwa esalaka edingwa na kisi mais bango mpe basalaka nini
basalaka kisi ata na église basalaka kisi bajoka kisi batina se adi bible ati likolo totika makambo okosala population tobongisa bana mboka bayala bien. Merci. lelo tozomona basala nzambe mingi bazosala bamiracle bazosala baorsion ebele bazotambusa bakoka bazotambusa bababa mais tozomona bamisusu mpe bazondimela nzambe na bango na ndenge ya solo bamisusu mpe bazoloba ke nzambe donc ntango babutamaka nzambe asalaka bango na don to mpe grâce quant à yo yedi yo koki koloba ni un prophète est ce que nzambe asalaka vraimen bikamwa est ce que na prochette nzambe asalaka bikamwa liboso fa fula omo mpepe boye na mbunzu mpo lelo tozomona yango ezosalama yo koki koloba na nini okoki kotangela ngai adresse ya moto moko alaki koka bana bomwana abwaka banzete bakoma normal akomi kotambola nanu namoi namu te bato babukana makolo bali mingi na bichi mpo nini bakena kosalisa bango te bato akufa miso bayali mingi na Saint Joseph mpo luka bakena kosalimisa bango te totika makambo lokuta oyoki totika makambo lokuta elongo esalamaka eza te tozomona mpe lelo bana mboka balozoloba yedi bayokanaka te na paster Mogisho auguste toza na posa bayeba to mpe bango mpe baza na posa bayeba bowelela nini to mpe likambo yango eza kaka nini oyebi soki lelo mobali obomi libala na mwasi kolinga te oloba mabe ya mwasi to mwasi mpe kolinga te olinga oloba mabe ya mobali mpo lobi bokokozonga na kokóma na soni oyoki tosukana na kaka yanga na modijo nakangisaki na UP crime asalaki 2 jours na kasho mais totika totalaka ndenge komarche oyoki totika toute la vérité n'est pas bonne à dire totika mais toki bavérité yango nsima bongo mpona ndeko na biso Bokechu premier ndenge azokana bamusicien na biso ya awa ke bakoki kokende kuna te kobeta miziki mpona bino toyebi bino bozalaki bayanki ya minene ya mboka na biso to mpe ti lelo bozali bokoki koloba na nini mpona likambo yango mais Bokechu mpenza asali yango moto mozala na likambo na ye botuninga likambo ya ngai na Modisho Bokechu mpe nde bamusicien bayebi ntina bamoko bayebi nga aza musicien te nali diaspora te mpona kota likambo ya Bokechu nakolobake Bokechu te ngai na namoni mabe ya Bokechu mpona ngai te Bokechu azali moto alandaka likambo tutu tomonaka Bokechu loka moto ya liboma maza moto ya liboma te azolanda likambo juste mpo mboka ezala malamu. Merci buna sepesi bino eloko nalobi kaka yango wana mais tomonaka le même Bokechu moye afinga ya président mais yo sa papa mpe en plus mpe okoki kopekisa soit okokopesa kama conseil moko entre bango na bango mpo ntango ye azosala bango azoboma carrière ya musique congolaise ya mboka na biso likambo ya carrière ya musique nga aza musicien te nga aza katiere e napesa Bokechu conseil mondele jamais afinga président na bango na bana Bokechu ata papa aza na liboma tokoki kofinga ye te fo toyebake papa na ngai ye wana yo songo na mondele na poto alobi nini ke président na ngai abandi kofinga ye afingaka te tozalaka na esengo Bokechu atika makambo pamba wazosala mpona président azali kaka président na ye oyoki. Merci. bon leo oyokaka akataka drapeau ya mboka esalaka oyo na ndeni tano kaki Bokechu akati drapeau ya mboka esalaki nga mpasi napesaki Bokechu conseil soki ayoki ana mato ya koyoka ayoki soki mpe aza na motema kondima andimi esalaki nga mpasi nabaki mbala mosusu azongelango lisusu te. Merci. biso mpe kisongisongi azolekelaka biso makasi biso oyo bakobomaka biso te mpo mosala yango wana population elobi tosala mosala yango wana oyo bapepele ezotinda biso tosalaka tout moment biso kisongisongi nde moto ekobomaka biso tika toloba kaka mais ye di toyoki soso ozovoyage ozokende Gabon ntina to mpe importance ya voyage wana eza nini nazokende Gabon na bino nga aza professionnel
mingi balobaka nini ke tozomona so edingo likolo ya ringi te azobunda te me nabundaka nakoma professionnel mpo nga natika kati nakosenga na président Fachi abengelanga baaméricain baya awa mpo nasepelisa bana mboka ndenge kala président Mobutu asalaki abengaki Mohamed Ali na Foreman baya kobunda awa nga mpe nazosenga dans 2 ans natikani nango oyo babengelanga baaméricain baya na bunda na bango nasepelisa mokonzi ya mboka na biso ya solo nazasi ntango yo ozokende kobunda kuna to mpe ntango kobunda kuna nasi ke elongo ezala na ngambo na biso mpe oyela biso coupe tomona ke no wana eza elembo ya ye edi wana eza souvenir ya ye edi te olinga te soki dingo abikenda kosala likambo te na kosala yango oyoki nakobanga eloko moko te nakoyela bino oyo nyonso bakotia kuna ngai nakoya nango mpe bokomona yango mpe bokomona bilili to balobaka papa so aza na babien akolinga akotaka bana na ye na baentreprise na ye basalaka to mpe bana bakolinga nini bameka mpe kobuka oyo papa asalaka mpona oyo mpe kokosunga bango parmi bana oyo oboti ye te nani oyo yo mpo forme lolenge yo ozaleli naza na mwana moko makidi bana tinde aza na Belgique akei koapprendre mais ntango ngai nakokende États-Unis nakobenga ye mpe tokutana États-Unis mpona tikili pouvoir na ngai ya solo bana mboka bino moko boyoki yango parce que balobaka nyonso papa ke kokende nango na kati ya libulu te il faut papa atika ata eloko moko to mpe elemo moko epa bana bino moko boyoki ke ndenge ye di alobi ye mpe aza na bana ni oyo ye azoforme to mpe mwana moko azoforme aza na Belgique peut-être bakotikela yango donc ye ata carrière esili ya mwana ekosala ni ekokontinue mpo misala ne yango wana ye di biso mpe bakonikere tokóma na makambo ebele tokóma vraiment tellement makambo ebele bakisi eza na kati prière mpe eza na kati toyebi ke bino loko boza baprofessionnel ya mboka na biso to mpe bino bosala succès ebele koleka biso donc toyeba parmi biso bakonikere est-ce que eza mpe bakonikere moko mpe bayaka mpa na yo peut-être mpo bazwa ngenge moko boye bafulama bakende mpe kama liboso moko boye nayebi te nga makambo nyonso ayaki mpa Karine Mokonzi la baronne ye nde soki otouche dingwe soki otouche dingwe otouche la baronne mais ntango mosusu azwaki kisi na ndenge famille na ye mais alaki vraiment olobeli na ngai me bato akasaka nini Karine Mokonzi asimba kisi mais parce que Karine Mokonzi edingwe se Karine Mokonzi so totali bien sekende Karine Mokonzi asimbani kisi te asimbakisi tolinga na ye biso secret na ye mpo konomeka ye foto yebaka mpe mpo oyoka mpe nga mpe na tunu na ngai elingi okóma bon nga mpe nakimba mpe ye editi okoki koyeba yango te yeli secret na ye otika mopanzi na nga avandaka bino moko bana mboko bozoyoka yango noke soki moto azosala succès elingi olobani yeke asimbaki esi ki azalaka nango te la baronne azalaka na yango te boyoki ndenge ye edi moko alobi yango ye edi okoki koloba nini mpona jeunesse ya lelo na kati ya mboka na biso mpo tozomona kuluna ezosalama ebele viol ezali kimoyiba ezali et en plus esuki eli wana kaka te tozomona mpe ki assassiné comme makasi na kati ya mboka na biso ki pede mpe ekoma ebele ki lesibien mpe ekoma ebele yo koki koloba na nini mpona likambo yango nyonso baza kosala mpo bayela contre président Fachi bazala contre Kabila bato balingi bango te bato ozosala makambo nyonso wana pour ke balobake Fachi akoki makambo te mpo bakosela so Kabila makambo nini ke Kabila moto azotinda bato basala ndenge wana mpo alingi azonga na poste na ye soki akozonga na poste azongi na poste kiti ali libre botika bato lokola balingani bazobongisa biso tota ndenge ezomarche kobongisa mboko pays oyo eza likambo moke te ntango mosusu Kabila azopesa Fachi mwa baide mosusu mpo bayeba ndeni bakokonduire mboka totala bango inane eske inane ezaka jour moko te kodirige mboka lokola RDC inane ezalika moke te topesa ata 5 ata 10 ans 15 ans 20 ans totala ndeni na kosala
kaka inani tovenu lwachake facha za mabe botika président vanda botika pe Kabila vanda tutika ba mibale lokaba lingite ke masase betama mbokeza na kimia toluka kimia tozela ba idée et limingi tiba robongisa biso tokolia malamu. Merci. Mais tout le monde peut le bana mboka baza ko déclarer mingi bayoki que il paraît que cash et ça compte par ya président RC président Abisso Kabila yoko ko molobana nini pour le campo ya na sa politicien te l'entraînement que ma politique ce qui est pona nani italibino mongo nde buzo sala ngana ibiri der bomona ngaite ke na li chef à quartier na libe gouverneur na libe nani na mutu mokote makamana bino ko sala onde bino ko sala ngale bikaka ke na zo elité pour bana mboka bazala ne sengo. Mais bana mboka ba mi putu ba question bongo parce que ba mona ko kanga ma trop na Frank Dion ali président ngai ali président fédération akachi bangona général Elvis na kone Chako baza ba kambi o baza ko simba mboka na compte akachi na ko boya bango parce que za président ngai et France ba ngai koki solo yedi na biso kaka ndenge na benga ba moto na ngenge moto na msusu ezali Satana Nzambe yo olingaka nani les deux. Oh, les deux il faut pour moko parce que tu yebi que ceux qui montaza na Nzambe te so na Satana ye so na Satana te sikaza na Nzambe na ye parce que balobaka protection ezaka ici kamoko yali choix na ngai te comment possible yo ko imposer ngai na linga wangu mibale faut bona mama place mo na Bible Satana zako finga Nzambe na pe na Bible na mona te que place moko Nzambe azako finga Satana bambale ba petsana na respect alfana za katikati no yango yo longo pona bango mibale na pole bango mibale ozobangisa biso ozobangisa la population makasi mo le jour kasi Nzambe olobani ke na démissionner j'espère que otikala nani olobini jour Nzambe olobaki na démissionner na ngapa na yo parce que donc ba mélanger ngate puisque yemo Nzambe balança Nzambe azua azan Nzambe azua albana bino ke bolinga na fingi sata jamais Nzambe na finga Satana te bambali bayiba Nzambe azana mission atnek Satana na se Satana ina puissance na mon côté Nzambe azana mission atindaki Sata par le bi ngana ko travailler nga mo na ponier dingwe ya solo bande ko nga bino mo bozo yo kalolenge yedi azo répondre na mituna na bino o botindaki biso bana misala na bino to salela bino kaka to lolenge to lobaka biso to zaba boyi na bino kaka lolenge botindaka biso lolenge pe biso pe to salelaka donc yedi to zo kende déjà na ko chiter na ngonga na biso parce que balobaka nyoso to sala makana ngonga mutu na msusu bana mboka balobito tuna yo ezali bo lelo soki ndeti ba propose yo otika makamba kachi wana to pe otika bakisi nyoso to wana balobiki lelo koma pasteur lelo koma musala Nzambe moko ezaki ko témoigner monene Nzambe na nyoso to yo sala na vie na yo est-ce que okoki pe ko salela yango si on a comme pasteur pour aller la base na bino parce que non sala bo sembote oyoki pour na chebi na désordre la base na bino oyoki atotika makambo na ngana ko la pasteur te si vous êtes tout comme pasteur na so aridike moninga mabele kimi na tamboka oyo to vanda calme to tika makambo wana solo yedi na biso sikoyo tandis que ozali kacha munene to pe mulobeli munene puisque to moniki ningo pesi déclaration na bakonza mboko bazolinga kolemba tozokota ba lettre na ndenge nyonso tout bazo répondre au te donc bazolinga vraiment te ko recevoir tandis que bayebiki osalaki musala munene na kata mboko na biso pe lokuma mboka kindeki o défendaki vraiment mboka na biso par rapport à musala oyo salaka okoki vraiment ko senga nini na président Fachi asala pona yo akoki ko ba na télévision te na ko senga président Fachi ayamba ngai oyoki tandenge bana mboka bazo banini ke président Fachi azamo yibi bana mboka bazo banini kamere azamo yibi bomona ki président Fachi apina munduki azo no buka ndaka moto pa akene ko yiba
bamona ki kamera esikali nini azobuka banke ajue kiri na ye bakobuka banke mpo bayiba batika diffamation wana batika yango président azali président toyeba kolanda mibeko ya mboka na bansi tokozala bien totika koyoka bilobele ya bato bamosusu omona kaka te basalisi église mais église wana eza na makambo moko elekaka na se ngai nayebi yango bakomosala réunion mpona kolongola gouverneur bakomosala réunion mpo balongola président bakomosala mpona ex président na biso mais bokolonga te po biso tosombi likambo oyo ngai nazali pour bango. Merci. Mot de la fin na ekozala nini mpona population oyo ezolanda yo? Mot de la fin ya ngai naza kosenga na baresponsable ya église kimbangiste biso tu tokutana na stade martyr tosala culte moko ya kafu mpo nzambe ayebisa jésus asekisa biso Simon Kimbangu ndenge asekisaki Lazare mpo banda Simon Kimbangu akei mabe komi mingi na mokili oyo torekonetre ayalaki prophète na biso so toyebi yango nzambe ape biso puissance. Merci. Bino moko bozoyoka yango bozoyoka yango Mother Dora yo na bengo la patronne Bella Dinanga yo moko oyoki lolenge yedi alobi parce que kaka ndenge otindaki ngai lolenge mpe oyoki mpe ye moko yedi ndenge mpe susu a répondre na mituna oyo bino moko botindelaki nga yedi okoki kopesa merci na banani to mpe mbote pa ya nani? Napesi mbote mingi na mokolo chaîne malgré nayebi ete bayebi ngai te. Bella Dinanga napesi mbote mingi. Napesi mbote na mama Ida Okapi. Napesi mbote mingi na Mijo Minyingi Kokari Masakuba Pablo Kangala machine de guerre bakacher nyonso bakende na poto. Napesi mbote mingi ata bolingaka ngai te mais nzambe alobi koboya moninga na yo te linga moninga na yo ndenge olingaka nzoto na yo nga mpe nalingi bino kaka malgré bolaki baadversaire na ngai nalingi bino. Napesi mbote na bapaster oyo bazali na problème na justice tosenga na bolimbisi nzambe akoyokela biso mpe akosunga biso likama eyaki nzambe yemoka yebi ndenge nini akopardone bino nzambe yemoka yebi ndenge nini akotombola bino nzambe yemoka yebi ndenge nini akitisaka bato oyo ngai nasengi yango wana. Merci. Merci na balandi nyonso tu ya Vision Télévision bino moko boyoki mai nyonso tu oye dialobi bino moko boyoki pe bosenga na ye donc yango moniki tozali koloba ke moto nyonso tu oyo ayebi ki azana likambo ye dialobi ke azana problème na bino te azana problème na bino te nyonso tu oyo tosalaka efutama kaka awa na se ntango moto déjà reconnaître mabe na ye nyonso tu ke alobaki azana problème na bino te à quoi sert bon yo kozala likambo na motema yango nti toloba merci na nzambe apesaka pema merci na mama nanga moko mama Yvette Luyei merci na Chansar Yengoso merci na Destin Mantoni merci na Glody Caps Mbenza le grand journaliste merci lisusu na pesi na famille Tsumbu Mobimba merci susu na Jocelyne Maseko depuis Lyon, merci na Edwige Kabouikou depuis Paris, merci na Gili les Joujou les vainqueurs depuis Paris, merci na Rigantumbu Oyo Azali depuis Afrique du Sud, merci na Richard depuis Paris, merci les Soussou na famille Tsumbu Momimba, merci na Tricia Icona, merci na Sephora, moi c'est Moïno, moi c'est moi bien Yoka. Merci les sous na
papa nanga moko papa motema ye wana na bengaka ye donc papa de tous les papas pasia yala merci na ba nyonso tout bazali kolanda nga pe lisusu merci na cordon nanga motema oyo na kombo ya Raphaël bino nyonso tout bana poto bana kini bo s'abonner massivement pour vous avoir information oyo eza vrai tala kaka est-ce que vous avez suppose que lelo ko boyo ya zoyedi lelo bozuye edi bo s'abonner donc massivement bo ya vraiment na lomango donc tala kaka vision plus soko tika lisima olali balali yo botika malamu tokutani mbalasima. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité.